Na mona mbwa zotambo na elongi nkele na quartier po barabara leki mai mbwa pena za mutu quartier ninga na fandi mbwa olongwe na bashawarma soki baba bengani ba pizza o balia kana te balia mi pizza te mabala mi ezami ba makoso baba akiti mbala moko na ma lobo shit l'érosion moi ça kititi na ma lobo même libanga miliki ya desa comme okama ngolo kwa kokama miliki ne komi sinda na bulukutu oso lia biloko boyi ko lia monzo saka yo tonda olia gaga na lia ngomba na mbala na tonda peko oso lia mene sengo te poso nyefula te pogwela mabe ele kaka la tonda moto ndaka te mboko sa makambo sisu oso mona mutalia maketa kitatala na baby ngai yiba nonga TV kela ayibika poza bokali kote fufela la kabana bazokola oyibi yango meza tanta ngi famille ça détruit on est ko buki Ukraine on est Ukraine obobi si Ukraine to la niso misi do bela mbasu 4 makolo yo normal no polele nga sele mo museke tazo kima libanga na ngate so na ba mo na teka na yebi o pariseo pariseo ozaka na nini bafungolia je mo bafungola kola je ko dute nini zo ifunga mikota sel non on a pris non c'est $50 droit d'entrée zone Afrique $50 zo kuta potonga na kotonga soki na $5 na moni banyama nyoso na komona Afrique kuta sel kamba zote ngala ko fanda pene pene so bepa na moni nyoka lekina eza zo eza ya zo yo ba zo na bino zo mi se otonga na mona na mi na mapungu pungu eza zote sakana yo yango batali kote na biso ngabika babwaki soki bapapier nini wana bekwelinga mibale na mutu nde nangaka ndongana ko nyama na nyati musase ko nyama eloko fina oh na tambola bitambola pona kulukela na isimbi te tena kebuku bamanga na nzete moko abato na moni nzete abato na komona kwa mwana mke akimi class nzoka mukolo na banga bambwa bazaka kunyoranga ekoti kuna te na bamba libanda kaka ore manga hotele kwe ba manga mibe ya mibesu habitué za manga et ça tous les trois na kenda na lia nzanja na kana pema na pembe ko tali banga mungu apeza te na kena mungu ba na beta ngo be pembe manga na kota mukokoli deuxième manga troisième na sisa kite mine ba dosanga jikiji lo kwanga yo anga ko kiboy wena bwaka manga na koti na poche tokeyo aussi la nambeli na kananda o mboka consolation renversée. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivez. Vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour cette confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de donner sur cette chaîne, une chaîne professionnelle éducative. Josué Lokamba TV, la chaîne de papa Josué Lokamba Kounz. Cette chaîne, ça fait de nous des bons serviteurs, de belles servantes de Dieu. Merci à toute l'équipe, excusez-moi, de Josué Lokamba TV. Merci à Joss derrière la caméra. Merci à notre papa, notre mentor, le grand serviteur de Dieu, papa Josué Lokamba Kounz. Merci à toute l'équipe de Josué Lokamba TV. Voilà, le lot de Zongi de Susubabi, de Tolo Bakaka, beau partager, beau Katara, beau moni, beau c'est plein dans l'émission parce qu'il y aura à boire et à manger. De Zongi c'est pas ya, n'a bien aimé ni vieux John. Bon, moi, ceux qui t'ont bah moi les sorties pas pasteur. Bah pasteur bah moi zomaté na yo. Donc il faut oté ya bango sous ma case. Té le lo na eli ne ba pasteur wana. Na yeli bango à vieux John. Tout ça na toli ya pété pasteur John à qui je dis bonjour. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Bonne santé. Kitoko. Santé kitoko. Kitoko makasi. Le lo na mingi to beta babino ba pasteur. Posa pasteur. Malgré toli ya pété. Mais bon moi santé ba c'est ma balle. Bana raison. Hein? Bana raison. Yo linga ba santé moi sino. Na lobi bazana raison. Zoba tika na kizoba na ye. Na loba no clair. Koya mukili boboto telema na sifflet to kota makambo itali to ko kufa fa to ko beta mama. Mukindenge za mosali ya Nzambe. Lelo batu babepsi basala Nzambe basi. Mwasi aibi ki abala mazo considérer mosala Nzambe makasi koleka mobali na ye. Oui pona makambo spirituel. Mais comme andeng bo komisango lelo te. On remarque ba kombo échanger dadi ki dede Fogé.
kala mosala nzambe soko moye na musika fo kimo so bango ke nana masumu beso kuta pembeni c'est que danger ça lelo ko basela nzambe on a solo ba na basela nzambe lelo appel na bino échanger ou bien ko frauder na komba nzambe to bo benga maki na vérité nzambe kwa tombola mutamona na 5 personnes ba pese valeur ezaka lelo na lobité nzambe arola ka batelo kwa nde ba soda bakenda musala soda soda zo ka faux formation ko ke na guerre te ko ko ta binemi po aibi mundu ki malamu te soda zo ka vraie formation ba ko tina bango 3 ba boteli pays mobile po ba rangers ba sala nzambe pe ba koma na niveau ti ba ko ba rangers ko lo mukibo ko traire yete quelque soit condition à vie to mona ngona ba bible pour ba sala nzambe lelo ba bongo te na lo ba no polele basala nzambe to mona ba otoyoka basangulo ko ba musa idina ba na kingani lo kumo basala ka kala na ba bijo ba koma kana ngwa fa ba koma na ngonde nzambe ko sana su na ba seri ba nani ezaki différent nzambe ko yeba ni sona lo kumo ba miracle na pimelo mbongo yangwana basala nzambe lelo te oyeba ina tango ba pesa valeur mukale na poka ekomi sije ko senga mbongo okomi na ba jeep na lo bana yo okomi ko tika okomi ko otiki mapambo lia ko sela nzamba pesa o mondimi yemo ko toucha meselo ye po na ebi bandima kisasa na ba congolais congolais ko bengo na matia yo ke se pese tinda kombo na ona numéro na ko tinda code yangwana o mona mo be aboyi na ye atiki na ye wana droit ko landele te ye pete ko mo kila lingite utana nzela na ye o ye asepe na matia mais yo na ye na spiritualité nzamba lingite makamne le kana nzela na ye yangwana ba fo ba te ya cour munene ko la kamosala nzambe ko pesa te eza cour munene yo te kolo mukila tikaka eli korbo ali esami ba patron bazaka na série wana pourquoi permettre korbo fo yeba on a lokuma eli nde ba yeba ke monde atier na air wana so zaki lelo nde sa kuma ba jipi kala valeur nzamba tindalia kala ba bimi ba geazi boko bima ba lepre na lo ba no ba lepre sani busobo ebimi déjà lepre bimi mo sala nzambe na busobo bo bimi di bimimi ata bo tubeli ba ndimi tango temo libosa ba te ozoteya ba koyoka mateme na mutema déjà ba komi na contre temps contre yo ah geazi oyo amen eza so amen makasi te ya vuvulai ah bando tombola kiti te amen komi kaka amen ayo déjà amen na lo ba polele amen alu to ba amen oya te déjà obebisa écoute prier nete musuku to pasi aussi mangana mutu bandeko ça danger te otikela ngali suma te kaka merci ba su na confiance na ote pourquoi na lo bana yo combien de batailles yo nzamba tiki bango ti lelo ba bima ba tu bakantsaka ko yeba so muta yeba ninde nzamba yeba makasi lokuta yana batailles yo yebi pe ba wenze ba papa mo ba salisa église ba 6 personnes na mandana quartier ti lelo so tali papa na 30 ans ba to banga kala na kisasa ba yeba na ba pirier azwa chance ko yeba na te n'est pas dit qu'il faut serviteur c'est ça a mo sala nzambe na couleur nzamba bengela yi abima fourmi na sama titi mazanya mazo résister pas comprendre comme na lobby bino ba bimi ba lelo ko boleka samba na mulai bo kan choka samba se ya bino lokuta o bino ba elephant lion nga sawana ata banyama musali ka te na posa balongwa te azala ba monana talaka karto tonga ndako etage batutu ba kima batikelo ndako yo moko kartango sa su malamu te fo bazala fo boya bo mona rango na ibiso makam na loba basala nzambe la plupart ba profiter na sima don ba jupa nzambe comme le quoi si ja ko monela bato obunga bango te à côté en anglais à côté en français ko prier en anglais ko kamwa na portugais Jesus ko kamwa na nini na portugais ou bien à kamwa en anglais à sali prier na portugais mutu mo azote na 5 langues ah boniko intimidation bo ah to lo balingala intimidation on sala nzamba bo intimidation so tete na façon mkemke oh my god quand boité ça ça peut arriver my god on peut compter aux huit éviter comme on dit pour faire en Amérique et bimeli wa wapi bato zote ba congolais le balingala lingite di balingala aboyango so na tena linga ba mona ngai il est comme si on tire ya tepo ah bino zwa bango zwa ba politicien o balinga ko bongisa pays te balula bomengo tuna likamuna lingala ko banda français na TV batuna na lingala on prend en français pour nani manipulation conscience à bato bon mona ke mutayi mingi ye nzo ndeko yeba ko na ki muyibi na lo bana yo bon on dit mangate na lo ba clair ngana ko ti alléluia te na lo ba o esa yango bo baby sali biso église na lo bana makamo ndi manga on remarque que ba pesa frère moko responsabilité en église
okoyeba no français moi nde tosola bo olobaka français no bien mais ça na place musu pe ka église otate afuna lo balingala pour ba faire comprendre très bien mais non bango te ata moni ba mama lingalo ndia ibolo ba te na oloba noko opesi mbote na lingala na plateau ka sango bien ok makambo lelo ezaki non tu vois c'était pas ça abandi français complexe d'infériorité okapenda bato konommé te bango oyo angaye Congo bobebisi Congo comme si Congo le roi quartier oh oui Congo comme le roi même obi ke ata vite koleka Congo na kilo vite équipe l'équipe Congo na kilo nandeli on dit maté beaucoup na organisation ça joueur c'est l'entraînement malamu pour stade bête maboko équipe que liboso mais comme le roi bebisi c'était mutako azate population na gauche ba représentant na droite ba na katikati opposition kuna timu comme sunga pena ko ba tin to tongo lupango likola so de mouton lupango papa biso atika ba camion de vieux le terre ba ke so na yo ya ça boko de vieux so de mouton ndako na katikati 2 étages c'est tata machine biso boboto la kala depuis Lumumba pona mona za ngba kumba nana yaki nana lalani mboka lali on peut pas le dire yo tala na ba no vérité to comment vivre le quoi na kebo organisation ko pesa mboka kilo eza souté tala makambo ya léopard nde baso bomela ngonzo yona ina loba mais ba léopard ya basi o ba betaka bala ba kende pesa kate et dingo abito gagner te 50 ans na sport si le ba pesa ta bombo te yede akanibat mutu msupe wana pona ko rembourser frère na biso yo abi 50 ans bana miketo kumisa ye ndeko nanga asala fierté ya catch nga fana iba ba ili ki ba auto comme kumisa loba yo États-Unis catch nga na lula liboso na sepela oya ya idi abande ko leka biso to kima mbang to lande na sima bon to bungi kutu ba luka biso utapesa catch valeur di edi abundana ba tipi boniko RDC de motema be o remarquer ce que mo ko kata motema ba okomona dépense ba ko sala ele kata budget banga ba pesa mona taille mona via lia pourquoi bochola ba tuna Congo boy yeku to abito gagner te po aja bombo na zo te tilelo na ba te to ba congolais na lingi Congo na biso ke na liboso mais pona nga to gagner te to na coupe ko sala ngani nini etinga na ko chango wapi na kozi nini na kanini na kata mutema na bongo nombre makamto zana ngo to luka makambe simba te kotala ba Congo na boulevard te kota Congo na ba quartier mo na passe ya pays yango wala ngalo bano polele so tali Congo na presse okumi sama lokwa États-Unis ba presse ko lokwa Washington ba sele buto kota Kingabwa kota Kisenzo bima Selembao kota Siwambanza bima na Mbetengo mo na makambo zana Congo ba oh mboka Carrefour même makambo so afandi 3 jours fakima oh zambate tala na mona mbwa zo tambo na elongi nkele na quartier po barabara ki mai mbwa bina za tamu quartier ninga na fandi mbwa oya mbwa zara wana yo kama ni omboka na yo bisa yo bonya tamai mbwa zo bwa omona mbwa penda ale kaka me anga ke na fula tourner akoti aboyo le blo fulu oso benga na mbwa tena sima to komba boy ka kanga miona okeba on qui n'est rien à sanité, un bois propre. Tala. Oh, mboka to fandi, yaya, ka to fanda. Kalaté va poster bo ya 2023. Na yobi na yo, boya peka ba kinga boa, boya Selembao. Ba za ko soba ngbalu ko bandimi, ko ba fote bango ba ina lingala. Wana ba ka na lingala. Ba ko beta masolo nyoso ndele ba balabala nyoso. Azo aka poste na tongo 17h abungi lingala. Français bandi makama minene opese mbote na lingala so kamolo kama pa yamoni uti voyage ba Texas ba mite na ba no makambo ko ndimanga te tala RDC na ko sa ote to batu ba bele batu mukende ba obanga nzambe ndima ona so batu mukie na nzela nzambe to ko sala 1000 au moins tant ka 10 pa mande ba bangi nzambe ya mwana 9990 ba bricoler ba ko ton l'église ka pamba ba église bele so mona ba oteya ba ka formalité ayende cop ayeko sunga nzambe na kimuibi oh ndi mangate nalba no polele na ba PD ba kotina kati ya ba église ya yo kutolo ba mbiku ni nano ba ko ba prophète o ba za ko tia lisubwe na loboko antalo ba sina ba ba kota ba kotina prophétie
Na bato akisa bokoko. Mutu alingi prophétie. Ba prophétiser nga keba na ye. Faux mutu. Yango wana. Vi fo lukango. Bata misala mabe tala. Na église. L'église pour na kopesa mbongo. A soutenir l'église. Aina 50 000 $. Boko tune état d'âme. Jamais. Comme partenaire qui te liboso ya yango pour ta pesi bato na mutuka ye yeyo. Oya pire na fa normal. Ah zonga kuna. Kena chaudière. Babi ma so l'église sili. Wana so comme ta dindé ne bali. Manga ne sili. Et to prier mingi ya bima bokende. Toto zakina mawa. La jeune prière. Ndimelanga. Vie za mobola. Omona makambo buyi. Soko za mobola te tite okokufa avant makambo nyonso bakomeleli. Nomoni ngana yoka kasute. Na yebi nzambo ngana yebi. Donc pia confesse na motei pas transmettre nga message. Yangwana. Mais ngamo ko kondima na nga etali motei te. Na koza mondimi mena leki motei na kondima. Makambo na beza kilo o to comprendre ngati. Ngamo na za temo kila ngaba kosela nga makambo ngizi mona zaka nango kala. Oh. Oui kala to lo bongola motema sikela ngizi mona zalaka. Za intercesseur. Afana ke na ngizi nso armée de ténèbres. Dans un église on a liboso. Ngaba kosela makambo. Na ba passer baso banke Zamba la kimso tamba ne publicité. Pona ke na pa ba sede moto zaki na ba ko fanda. Azaki pembe lo kwa metibo. Ah non baso yoki nga yoki. Nan ndolo mso mwasi. On comprend? Toge. Nan ndeko na mwasi. Ozo comprendre? Azan ndeko na mwasi. Ndeko nanga. Okotika kondima te. Mais baalo ba penake na omani frère otamba ne kobo. Ngai. Onde okenda kuna ndeko nanga na lo ba no polele. Nzoka na l'église wana frère on devait synthétiser na ndo linga serwa wana akrelo nya ko ja koloba na ke na lingio ezate po bazana mwa mbongo nga siko kazaka nanga ngana za nanga fufulai na saka nanga na frère mais ya ko se ka ko tambola partout ko pana bango ko sepela ko yamba makamutu ngana mwana ngo normal take na fait so frère wana abu ba mwana nga siko na ba vitesse wana ba bitin frère asambela nzambe te nga za frère ya ba logique te ngati na asambela nzambe sa ba frère logique naka calme na lobaka ndete na ndalo bate ngapo même na chebiso bakamaka comment ko loba ndenge ni makambo nzamba sa ngaza to ko fanda be poyo kana na lobi a pass era ko sexa na sexy bande ko na masomo rare muta timide ko ngaza te mais Dieu fait grâce à qui il fait mais ba loba nani o atambola ka mabe yoka bazola Dieu nous a dit il y a quelqu'un ici parmi nous il ne marche pas dans la n'a pas dit gagner. C'est un impudique. Justifie-toi devant Dieu. Répétez vraiment sincèrement mon frère. Na français. Oh, on a balu babu so wana na fana baka. Frère ngona. Nataka msabenga. Frère John, répentez-vous. Gabi Gabi. Donc, est-ce que na kansele ba mabe? Na bi ke ba na nzambe te. Na bi ke ba ote anga na oyoka nga ba ona okima te me ba na nzambe te. Ponga muna otambola bien. Na frère to ane kobote. Mais frère ngo paye, sera ngo paye. O pas atene ba lo bananga be se fait to sala kai kobo ngabi te. Na sambeli nzambe ne kobote. Na lingaki bino na bolingo asolo to bomemenga na nzelo église na komi nango linga nzambe ko linga bino so ngambesha échanger. Bon. Bazatale bene église. Na lo bano makambo ebele tala. Soko sambela nzambe poketi na roko mona ba munambwa. Okendeli église ya mutambo bake abimi mutakala basali mibali et chaka ngata tweeter. Lole ko changer te po batumisa to ba pengwi. Voilà. Attends, simple. Natanga Moïse. Ya Noé. Batu bakufa combien? Belé. Oh babika combien? 9 te. Ya pamba. Batu kanta lokata ba milliards za makoka mao. Est-ce que natanga Noé ba bébé balelaka yoka mawana bango? Jamais. So ikande matière karane ya satana na makasi. Eroza yoka. O mato kita couloir ko zonga pa nzambe fo kufa. Na olo bano makama mike. Ko yabi ya lokwa nguru te. Mukile ko so na bafuatina banda kute. Okola elango me ko changer ndoto te. O mato kita age zo pusana, okonuna, okolemba. Nyonso zaki na nzela nzambe te oko justifier. Ba ba kotikala na bomengo na yo ko betelo masolo ko archive. Mais côté OK, ma monambwa sakana. Na ba no polele. So tenda na maseki, okomona mamona. Ngana kamaka. Yo pena ajo bonga kate. Ngam na ko bonga bengam. Yo linginga ko lekanga, ko longa izanga. Ko fozonga na fosa kana betelo masolo kwa livre. Ba yo bonga ndenge. Parce que la ligne les sengo nanga. Obi ko tambulonga na tambe pona le kananza. Batimso ba bakate. Ma question c'est beza kande. Oyo bonga ndenge ti onene. Na tambula bitambula tambola pona kulukela na simbite.
Tena kebuka bamanga na nzete moko abato. Na moni nzete abato na komona kwa mwana mke akimi classe nzoka mukolo. Na banga. Bambwa bazaka kunyo kanga ekoti kuna te na bamba libanda. Kaka ope ole manga hotele ko ba manga mibe ya mibesu shope habitué za manga. Ils ont tous les trois. Na kenda na liango nzanja na kana pema na pembe ko tali banga. Mungu apezate. Na kena mungu ba. Na beta ngo be pembe manga na kota mukokoli deuxième manga. Troisième na sisa kite mine ba dosanga jiki lokwa ngai. Yo ngai ko kiboy. Wena bwaka manga na koti na poche. Toke yo. Aussi la nambeli na kananda. O mboka consolation renversée. Mboka eza mboka moko ta. Consolation renversée. Pays oyo, o pays moko na yebisi yo, soko eza mutu makasi te okukufa na nzela bakosi. Kocholama eza ebele, kosekama ebele, licho partout, même na entourage ya famille na yo. Ya na batu misusu soko eza piaka ba monde liso makaka. Na lo bano polele. Yango wana ko? Ba famille to yao na ebite, yango moni soko eza na mwasi na mwana. Linga bango makasi. Keba na ba famille ba mimelo ko mwana po yaka na fufu. Yango wana. Opesa la solution. Tango yo tika 5000 au mwana ngo muke, tango baluka koke, kolamba wana elesa ka bato belé. Yango mo soko zongi bango to pia ko lokumpo pike na profita ki na fufu na nzo mo pesi mbongo ye. Papa kokozo, kozongi yezo kama na ebete ma pesa ngambo teni. Nini? Fufu na bango pe ba sakama kinzonzi. Pour moi c'est dans les cas mes condoléances. Et mes condoléances. Ya fufu. Na lo bano polele. Zala piaka o mona ba faire. Okotika mwana ti ozongi mwana na nye. So ba no eh na mwana ki ete kana mwana ka siko petan yo yete. Ozanga tina to kipena mwana te. Congo tala degré. Na oyebi so ba réalité. Oh li felo. Felo kana ke mwana ngai ya kozela ngai ya kozela oye. Koma ka pia kana no kufito mwana ke ba kozela no yete kande ba ndo talo yo. Na transmettre original version. So ko yo kinga original. Vi yo moko ndenge ozana ko ndi motambola bongo ozana bandeko bazwa tala maloba non soki tala bango baloba no makamu mususu soki ozato amoni batu mususu baloba pe makamu mususu bolanda ote zo ba komi liboma liboma te kozanga na ngai ya fa normal kopi na nga pe bima fona la telo kwa mutakelu kana fulu yango wana tona kendaka bongo na zaka na 100 francs kopi nga na tanga te na kolata ngo cravate mutokola nga na kolata cravate na kende wapi demande ni demande à blanc. Église, tu veux voir. Ça va dans l'église. Seigneur, mon PDG. Oh mboka. Na yebisa yo. PDG moka benga ngai. Nga kuna sina kenda fête na telika modèle ba kiti ba tiena fête na mona ta ba marié na longue cravate na veste. Et opesa nga so na gumbi chemise le kwa boy. Oh. Kande na ibaki. Premier masanga liboso moto ndelo tina casier. Ngabi tala ba tanzala o. Na place ba boma mbongo ba tata makemba ba texte ta boutique mata weli siko bala ngabi ske libale ko mata na katika to ekukufa na nzela fu mona ko lia moko ba mbolongo lokola balaba doki kwa sanya ba poni ba plateau ba ke loye ba sanya mbela minene po ba chaka kwanga ngo pe 500 na limité za moko feza ka moko 3 personnes bakati ba seka nete tonda mbolongo moko ya mbolongo bakalinga mayonnaise naleka ta mayonnaise ngabe feza weza miyoyo ndema mayonnaise mo ya kitse yoka cha yoka au suivant lego yo feti théâtre boto ba mare ba koti obunga te batu ba yinde ba ogang oka talaka feti ya 200 personnes ngonga 8 personnes de ba abali sepela biso na obeta ta maboko azade ya ka ko betende ko kamba on ti to betela bango kabo au fait c'est pas moko ate fi ngo batali ko tena biso ngabi ga ba bo so ba papier ni nyana be ko linga mi bale na mutu dina ngaga ngana ko nyama fait na nyati musa ko nyama lo ko final au fait yo il y a $80. Dans limite de $100. On a fait à $80. Tiens, il y a mariage. Ça de fait on a dit peut-être balouaki. Bakabela iba. Tiens, nous ça kana fait tiens. Alors te pe bagyanga yanga bi alinzanza ikozika.
bago eza ali nzanza po modèle fait yo bago fait ali nzanza tala omoni ko bala bowela ko bala tala botika biso ba to sana sona ba na ba soka boye mbongo ko ndo bala tira to mwasi mesa na balabala mama te teka mais ils sont forts bana ba vimba faut bala pour honneur nini fait na ndo ne wana za ne wana lichio na ndimi po mututa kenana ko imeme fait na fait kufa fait libala ne kufa na ndimi libala ne komata na mite kufa mwana na anguluma te ekufa fait ekufa chien oh bino basa tala moninga vomena pesa mwasi ata 200 ngo mama teka tala yale lokole ki malamu te obala na otaka nga lupangu te mais mabo kilo so ibaye bazongaka na solution ke mobala sola sao so be batel pena te abala mwana biso te mais so ke pa na e solution ça ke ofani pena bo pa yaya mobala yaya minerve ba 5 kuna $10 menge simbitin ah le cas dimanche 10 bakota alliance na tu bakota alliance jamais aboniko bokila solo ye yeyo ngani nga intimidation wana te omona mutu msasa tana eloka malonga te mkemke la alliance so mon kam tita kwanti mutu buta mariage bacha apika we wana ben pidiki oh ako sabino palinga bino basi susu na ebi bango ko na pesa ba tek na ko pesa dik technique okangi po otali pe simbi obali yo moko za so basa na se tula tatonga bangana basi 6 yo yebi oyebi te yo kutokeka na oya moko moyo ko luka bango ndia na bana polele ya on a terminé original omoni vie eza impressionniste te vie eza na silence vie kende malem bima na nzelo bato bakomono zoba mezongaka na solution basi tukaloka bakipe o te nzoka nde na kusuko kale bango soko za na nzela polele batutu bakomona bakorefese yo kolingaka te ko opinion sobe baki auti balotangelo bakalkile mukolo kotikala piaka soko defi kokama nde bakongolo quartier mobile e atelelaka mpe moto oyo osambwe mais soko bimaka nye ozongi nye yaka na bayebi poche te ozwa te ozalaka na condition moko même na lopango ofandi bando comprendre te nzungu epelaka kaka mais comportement tomonaka te mais soko oza moto ozwi bayebi ozangi bamoni foge yango wana na wapesa okura bien obunga bato te soko azwi mwa mbongo na lopango abani mainfluence yesa elanga bière seke porte moto azwi mbongo fo yebaka ndo pesa bambote na bato batalaki ye te apapa kuko moninga te ozongai deja kala orasuka wana bandotumba na masolo ya kompani ye mongo okolongwa directeur ka pesinga lo meshango na zongi afan basunyo directeur te tola posa oyeba bamilongolisa bango moko na misala muta masolo boya umelaka na kompani te yaka na discrétion na oloba no polele kongo mikolo mutu akoyina ofamille te ka bozane pembeni mikolo ka tiaka nzungu na moto etokaka chaque fois bineme oyaka na baporte misusu ozwa kombo tika yanga ok na pompe 150 no na nsima yaki retard mais tozowela na nini nasali nini olambaka malamu fotokelo zuwa siko na kongo na biloko olamba nde zuwa ekota nayebi kongo de a à z naoloba no makambo mike naoloba no makambo omona ngoloka no balokuta bato basala boye tala bango dimanche bakendeke kisi tongo tala ebele nawelisa église nake église tala comportement na quartier bato wana bana no na nsima babima lokwa bato akoti na kasho comportement na otata etisi bana na nsima ngambo bosakana te boke kuna porte na bino eza kuna mais bamoni baninga na porte bayekosakana te bozonga kuna mpa nini yomoni na fozala na oteya sagesse moko ya sérieux Congo modèle ekomi bomba mayele na yo bima zoba bawolola yo mozo sama kambo bata masaba ye bayeba siko comment on peut bonga tolé pété tout ça ni Congo eza français te ngana linga na vérité makambo changer yo ngati ko zanga Congo banzala za pays pesa mabeta ba tourner ba bopsi Congo banzala ba comment mutasala kazala impayé mais bon na gouverner somba ba jipi na bandako batimisusu wana vérité oh ba alors so Congo eza ki mabende ba jipi so matin ba te polele fo bandi makambo na ba no makambo ndenge ça ta ba jipi belé Congo eza na passe Congo eza na passe te tobimi boye pa toyo kokwena ba victime bato ba mabe ndimelanga obunga te muto eli bato il faut ça na maloba moko maloba libosa bato soko sa libosa bato il faut ça na humilité ko lobo pesa bango espoir ke boye muto ko ko libosa bato
et tu la misap et l'obeleli cravate na français ya orgueil avant banda l'été tindi ye masolo bao na yoki mawa et touché nga trop et touché trop na nini to san les termes de tindi Congo mawa Congo ça ouais allez on a français hein vous voyez na bato yo moninga na coopérer na bato nyonso tuté nga na zaka gauche droite té 50-50 nga na za ba passer à karaté obeti mbata na litama pesa gauche sans motif mbata na kiti bible na obeti mbata par rapport à quoi OK bagarre bandi simana kena tubeli so moninga ko meka wate azaka mabe boy passer yake wana lola kala lola lelo on va vivre verrouillé n'était ça on comprend yango wana Congolais ko fanda so beta masolo a balle ko le ka vite na imana oh lokola base polinga na kolia te bolole na legi na butu te ngere yala so ki 3-0 tiens quel enfoutement ba Congolais bazoba oya ko yo lala nde boye na likamba misala lokola na sali te na kolia te lopo na meshe ba boyinga na ko la compagnie yo ngala réel foye bangaya makamto saka même ma banque ba ko sala ka ngote ma banque tika tambwa pasa mwa mutu pomba yo kaka mba ebiki wakabelanga ti non yati oya ko benga ngana ye ote bo ata benga na omisaka mukila po baba kolonda me ko kepa na ye aza fo mutu bambwa ba yebi na ba no polele ngase mo museketa to kima libanga na ngate sona ba mona teka na yebi o pariseo pariseo ozaka na nini yo tokwesili panga na kozwa ngoyo museleke te naloba na yo mboka ozo adomete libanga yaya naloba no makama mike obunga te museleke ta otonganga mapeta cheboy oya fi aloba o pena muso imo santike museleke ta ofinganga nyama ozoba matenga msino mutu yo o pena na nyu yo so na landio Wananga bora mankenga posa la te yo so Congo c'est qui difficulté le ki okokosa mapa mutu na français Congo za solo bi lingalo timi mutu na lingalo bate ana mbongo te lo baka français mutu kosa musala sa oti otinda Congo fose yamani Congo fose kwa babiso intimidateur oh so vous escroto le na Congo te na wala banama kama mike Congo fo za funga ata mwana bafungola na malewa oh na kota bwenzalele kana oto tamu te simbi na songa makulu miao la ko manda ngute kota kama malewa mona nataka ni fa malewa na quartier ngabite abana kota na malewa tala ka quartier bana mibali bazali po bakolanda nga bakanga na telu pangu nyenga habite batutu ba ke kop o lupango quartier ba kopera kota kama malewa dai wana ninya chelanga senga biloko ya bien po ata okay baba ke ezaka na pertité saka maria suna fufu achenga tsaka na fufu e bongo Thomson kaka na liango mikolo mingi yango te na liango mikolo mingi soso na nika matiti meloko sa ma deux ça consoler et vous tu combien o nyonso 5500 acha misuka tana mando tonda nziko bafunga tena mesa tanga apuza pembe na ngapa zo selo woni yo kande na kiti na chakabo musala o directeur ko bomisa ngai amwe bafuyo osala kangabi oui compagnie za pembe na bino ndako etage wa semaine de ato bandi boulot na ibi atanda kwangu o bafungola tu entre kongande so na zate funga bate fotinda bana mibali ya ba ba yo sala ya pangabi oui abetum donc kusika ngamoko na mille liseli téléphone na fini o ya sonnerie ayo mo kati allo chef na zano na malewa Irja tu la musi la zana toni na kutika ni bafungola yango wana soko pese mboka otiki fungola ya mutu okola nga kuti nakanga ndako na sete me natambalanga na bar na bafongola influence kaka o mboka fwe bata na wapesa bacouvre feu mboka penanga na leader solo nyama sekite na kotika kolala nzala te sika bato baza
Oh. Nga lokota kutu $10 moko be babwaka. Moi peneke bikoro mais nazwa ma ya bougie na repassango. Basi ama pa combien ba kuya na $10 wa. Mama coupera 4 pains. Bon ngabika. Dollar. Ba kingi ba changer na ba été na zaka ba ya to monnaie to panza. Nakena côté bamba mbali. $. Beba Olia nyongo amape bo makamutu te bo kolisi mutu nakosi ya voilà. Alors so nazaki te pende mbasi kozwanga oya kolia la muyibi akotela yo orayi ba mayibi nzonga biloko boko kangaye jamais ayaki na nzala wabo sepeli obosaki pipili kuto tikaki yango lia na peso ba shema puka na lo baboy RDC ba jeune bazo de compte ko pesa valeur na bazo monate bomba makambo etali nzoto na yo koleka libanda période to komi mais bino bozo funda bango mwana ayepa na yo atalisi yo problème na ye bino ba pasteur ko betele évangéliste ayo beta na ndako na ye na ndako bimi libanda na boy moninga basi abatuka kolala ngata na kutani na sata na beteli nga masolo okoyeba te na ko sote Dieu m'entend parler wa yebinga na ko bet somme na beti na betaka ba oyo eza normal oya vie ya ko laksa batu ke tala boy buzo bana yo ya boy na yo kina ko beta ngo boy mais makambo etali ke neti mtesengo na ucho simba kisi na poata par rapport à quoi et ça péché moko mabe à lobby normal neti mta proposer nga pasa okota misala molilité na bité na kota pourquoi ali kuta longola nga na difficulté amoni na kota na côté na bango pesi et simba a proposer nga na boye na pena panza sangote non na ba no vérité et est normal vie ba passer ba ye ba place bazako ndeko so za passer za ba baby siba na mabota bato ba foyer ba senga kutu ba milimo mabe o yeso ya pona bango mais ba senga bo kapso pa bangulu pa tingi pa bangulu atuna kite bangulu anani et alors faut na molimo wana oyebi RDC puis ngana mawapo place ko tia liké ça surtout ba bazanga ba bola office to ça to tia liké na nani ya moninga na contact na batute et puis na yina batolo fundu ba perdre combien na ça yaka na mbinja na gombe na pelle masqué ngai ba pelle masqué te numéro privé na utiko benga ngabi na pelle masqué ngai pona ni pelle masqué o teme ngabi o bomba yo nani oto za nani na ko yeko tolo na nini yo za nani fo yeba mutango ya ngaka boye ngaba yaka na gauche droite te ngaba yaka tout droit to kuta silesi kite na bomba na poche awo ye koma na ngana yazali voilà ngo ngabe na za na posa na ye nga selinga 1 2 3 ekosimba te na ba no frère ba korompa ngate chebiso ba yebi na kola boy na kufa prof mvama nzamba yebinga nzala na lala so na expliquer okokate so le simbi se nzamba yebinga siko okena nga okopia ngani ni likola nini okomisa ngana ni tona koma nani bon aboniko foyeba na rate fi ayo ni okoparticiper na nini osimbisa ngani ni tona simbisa oni nini yo na yonga nga alors rate vie ça peut dire ça bato ben saki oyaki te so na yaki nde bakisaki nini abanga bacho na gouvernement foyeba mutu abi foyeba mutu ngana za mutu na meka biloko tafa baninga ebela tolia nzela moko bon bakorompaka nga te te yo fa omeka na poisson bien bakorompaka nga te Dieu m'entend parler on a lo babai bayebi na bao ba o nyoso yebi ba ben yaka na senga bi sima na kosaka na kenda te na kende ke sika 2 fois te no ba ko zonga sutoke ngapa mbaboy o sala patron ndenge nini pana ngai saka rien na mono mutu na bosa ni kutu na ancien meria abeta ni selongo lo bipa ndeko msintia na ok na nga na kisaka na nga boy embouteille mo nga na ban jeep mobe et tout tinga bakaka akiti fite na sima pourquoi sel bengabi bino ne bwana faute ngata la bandi naza so ngabi na lobi na yo ko so mate bwana faute bokanga ngabi yo na tene ngabi est-ce que c'est normal batu pe ba quitter ba chaque pe liboso ba mongo chamo panzi ngabi bolongwana bwana faute bolo ba ngabi ta intimidation yo pana ngate bota ba tonse intimidation ngabi oyo te na bangi na boniko boke na tapa papa le okengwa do ndala sabino ki gouvernement ezandenge ni sera mobutu bakonza bazo vivre na attitude nini botala ka faute place ça na raison boniko manipuler batuna boniko ndeko nanga koza zo batina niveau 0 te kufa no ne ba intimida ki odia ngakuto na nini na yo nani pe bandi nini Yesu kaka ngata mokonza mboka na kopesa response mokonzi nanga
ko photo to photaki mais makambe tali fifi fe nanga ko kota te vous nga pesa nga carte électeur musala ezo kabeli nga mbongo pesinga bana nga si sotu nango boti bango koma etali oza nani nanga pesa nini non to ça ba congolais amoureux nanga mokona na chemin mais avec ma yayoni avec mes enfants pas à 13 14 yayoni apesi mon congé so bakufi linga moko babeli linga yo moko kuna bango na oloba no makama mike ko linga ka te o cd ti na niveau 0 bako manipuler yo ebele batenga misifi au moins ke bana ndeko ke tala zo peso fufuska zo tinda ko lena miso moi sine liako maintenant il y a déjà faut accélérer ko foger ya ko sakana yo c'est ça ya moi bande ko musu kenda ta ko bimanzala pa ba camarade pa bande ko musu sino to ko na oloba no ya ngwana so ko kenda bilela pa bande ko ko tele muso na kita mkola fete to la ti feste tellement na klimu pa na iba pesa yi na mu père okama muta feste ba tele misie wana ba mo oyebite lokosa famille yeyo ko lobani zoba mais kenda makamba famille te omona na kate mkola fete matanga kenda to la ti papa ba no pe ba mboto respect e ko kenda yeyo okenda po bunga boy excès de mwana te kilo ezongi dignité wana na ko bomba ngoma ka mutamba zoluka kelela mais en honneur ako fungula ba porte to kelela ki to sanga ki tine mais to garder ki bande solution monani o ba chola ki ba pesi raison vifo e baka loko soko kufite ko pesa ko moko fotite ah comment la senga na nzala na komitongo alinginga comment na ça faut jouer rabi ma équipe oh si ça va mettre à 10 à 0 beta ki bien équipe inde ko gite pour ba l'équipe no makasi donc si le lobby marato zara nzamba ebi faut yeba ko mutune tinga bar potate OK nanga o bakselanga ni likola ni yo on bi français de budget bi anglais my god putain de merde ah c'est le terme tabenga ko faut vérifier danger ça oh abunga bango te bato putain de merde c'est comme mais putain de merde mkete my god azoko mitombolisa nini babanga po bapesa raison menzo ka sala bombi naka nakati na iva yo ndibelanga bama ki on appelle combien ata commissionnaire so azoko teka no pango so ko bika 3 langues banga libela peki sele bate to teka suti kokwa peki si kokwa mi te mwana moka boy po biso to yoka kala na alo bela makambo ko ndimanga te basi mingi bakotisi mibala lokutaka likola français na anglais sambo mama na si mobale ntelo bolukaki il parle bien il parle français na anglais pour robotsa bana bakoma mine Romaric Iber Igor au moins ndusi na kati te na pole bisonde oh bodo azate bisonde ba yo vous comprenez neso badi banga bisonde to ba kombo wapi ndusi yeyo bana moko ubunga bana tala mwana soka sana affection tatana mama ta famille ezangi mbongo obunga te mwana alingami na famille babeta babala minduki tina salon oui bien tala ko saka na bana wana papa ko zanga mbongo na mama mais saka ni la bana mona ki affection papa na mama alingani bana bakoyi na courage linga mwasi ko bala na vérité ko linga mwasi a profiter lokola tozana piaka leka mbongo na mikotisa okota na popu libanda bando bango mena kati ko sana valeur te na famille mwasi yangwana surtout famille mwasi ba pesa musala ato tambo na jeep uleki na voiture lokumu libana nde lokumu OK zengue na kati so kotika même baleki mwasi mona tana salon to na derrière tout gabo kilo ko sa bete makelele te na fa na salon obali yana bango mi bazo mono pa pamba ba pesa ba lokoti yo parce que pasi na nyonso yakuna ndo bisango libanda so zana ma tromboy bino basa vele kuna ali kotindika metanga kokota kolinga lokote ebele balandi bomengo bakwene bapulo yangwana asaka ne fa chapeau me maloba babenda loko atabana si na singa fo libala fo sentir que autorité libala to tanga to bali mwasi atanga fa na sabo konzina yo o lobi a eto sami fo ba bokilo ba sentir que so ba hier fo ba kota to sangi tini ba bokilo azao ba kuto atana ba kicha pembe na te fa mukongo koba mais ozapa na yo yangwana kiyo ke no fana ndaka ba bokilo ba climatiser ba nini pa makamunga ko sala ngote non en tout cas biloko na pa nanga Pasteur John éviter tout son nom muke avant de chuter na biso affaire ma qui on a commis fort
Maki onande. Bazu jeune mora batu, ya mora melaranaye. Prophète Francis Joël Azuye, bazu balatisi singa. Ba prometaki 15 000 francs. Bakosi. Bakosi na 15 000 francs. Bakati est-ce que ya wana na famille bimindoki. Babi makamnyo sonde baliaka batu awa. C'est que yo po total na TV. Pasteur Francis Joël akanyondoki. Bablo ko wana tu donc yonde cho. Ya na leki. Na lemba. Frère nanga moko aza pasteur akataka suki. Na lemba. Na lo bango original. Série moko boy. Na ka bien Pasteur John. Nathalie TV na buto le kelinga. Frère nanga moko azalaka awa kengela na bantene ya ba Vodacom, ça va réseaux sociaux, ce qui est Vodacom, ce réseau une telle ce qui est logo ni Tigo. Alobi na moni lobi na fiteka par hasard na tala boy église moko boy. Na limité, abaki na limité. Ndenga lobaki. A combien faire que baso c'est la prière bika. Alobi ngene mi frère yo. A fumuli pe mi sube pa ba tu église ba komisi. Alobi a kotande na ba joyo. Alobi na vandi nye na confondre toté. Lobi na ngwa isusu boulot. Alobi na landeti kuna. Esenga abisona meko tuna ya wangana. Na bandika pourquoi zo sa makambo. O pasa nyabi. Yo saka dia musa no nzamba pesa. Oke kosa kozala aveugle. O pasa ngaite kopi ba pesa ki biso ko pesa. Yo kama kameko mina Kongo. Yo mosala nzambo zo luka titre ya nini. Misusu ba koma kusomba na cercueil. Ba koto na cercueil. Nabi place on nzamba cha eza yango te. Soko sali muto zo selo ko na makanisi mabe akopiye basi kombe na mibali. Bon. Webi nzambe pema. Si le prophète a promis qu'il y a dimanche au com, si dimanche au coma. Et là on lobi, yango na bia. Si le lundi a comme une babati. Wana ka ko bangisa ye. Na lo banoka ke ba buso ba wana balandela nde muto zo sa makambo wana batei wana. O baso ko tsa bibi batu na ba cercueil o ko sa ka sekusi yo. Yango wana. Ba ba sa makambo ya neti moko ba komisa ki aveugle. Ake comme aveugle ya solo. Tant ba kene église amoni aso ngi ba komi aveugle. Ba leka so ki na chaîne mo ba leka ki. Ba buso bo tala ba sakana kana nzambe te. Zano muyibi. Bebisa partout so na nzamba ko bongisa. Yo bandi ko bebisa na kota nzambe. Bino bate ya lelo bate balingi influence. Mote ya lingi makamba minene. Ozomona mote mukamke na ko tinna ko dedio na li felo. O dedie mutu na li felo. Kolo mo kilikuti muta ya ko kangi ba katia lito ya ja bambi. Yo dedie nga li felo. Makambo ekomi wapi ndeko nanga. Kongo eza na pasi. Bon comme si ka ba fond en tout cas na éviter. Bon en tout cas nzamba limbisa ona oloba. Mon frère na ko sa ote to me mabatu mabe ya moninga so yo kanga frère église motema kende église linga lola ko linga bomengo te bomengo sande mutoki musano yepeso bo obomba yango wana matia na suka wana ndeko nanga na bana polele premier miracle linga nzambe fin linga sans cause o ko kutana wana vie etai su nzambe te yo yende ko batela yo pebi ko zana ina ba danger to ko préserver yo mais ko luka ko bonge pa nzambe te lukande kende kopi no musala sala nanzela musala no nzamba kufungola ba porta tini ko choko bonga keba pe na mutu akye kopa simbonga songi na poko bar tongo poko bar andi makambongo te bazali 10 000 francs fola 20 000 fola nazana posa 100 000 mutu poko kabelota 10 000 francs azate tango zala ka piaka mutapia ko pe azate ndaka ko futela na mwasi na bana kotika kana fiyo ba chola ko na bato melisaka masanga soko yebite tango kena ba ana mwasi na bana maningi kolangwa koleka tabiso ba célibataire so ba mundu bakosa prêtre umela ebe kuna na ete OK pesa bango moko tango kena soba ba tozo melisa ne bazo mona na mbeba kisasa mayele soko ba kati ba wolola kayo voilà Congo dekana na sisa wana silisa papa Congo okomi na mwana moko mibale osaka mayele te lipambole ko ya te nzamba ko tindika mapamboli te esika mwasi na bana bachelo motema mobali azwa po biso na bana tozwa kimia yo kotaka makanti mabeso ko moni mbongo opesa mwasi 10 000 francs ko gangele ko chauffeur na vola soko za pia kan mibale bele soko komi pia nda respecta mwasi soko jika mbongo apesi agolia atune makamisa tuté boni ko beta tourté na keta kamato sana kopa nzoka ke ba lipambo nzamba totala osoka ngindi makambebe baby foma za la pia kapaba za malam okoli na nzoto mena maboka pimelo mbongo ndire mwana desa azonguluma okoyeba bazatala okola na âge mais côté mbongo apimela yo pour soko zui même petit na 30 ans na maîtrise yango wana comment petit mukabi ko gérer mbongo yo soko zika $300 panzani faut ba yembele nzemo na quartier na batu nyos
atiki mwasi na nzala abeti kopa mbongo era zozonga mwasi atelema azozela na bana so mwasi abika sanoki aboniko nazoya ti aoso ana bato moko pesa otali baolexeleri pa pamba mibali bazoba naloba na yo afa bachange gouvernement yo nde fo bachange so oza na bon frère aboye simbaka motili okokweli matanga na famille mwana ki ofe akomona mamona mondire moto akoti boloko yofe la mangba nje mibali bazalaka soki asani na fufu elali na ntongo zoluka mwana mosu nzoka baa na bebe ongo tya ye wapi bamema mapasi a triple ballon d'or yo moko oyebi naoloba na makambo ondimanga kongo ekoti na perturbation bebe deja azali mibala makambo makasi baa na kongo kolanda te ndenge lati pantalon elamba na libanda abimaka motu malamu me na kogere mwasi ayebi te mwasi alelaka chaque jour na butu nakota libala ya nini nzambe esali libala ekufa obe bomatanga bazali ko ntango bapekisaki eshe bango ayokaki te alanda ye mobali na maloba lokuta na sa makele na miziki ya bar na ba 10 dollars ya pango oyo ba 10 dollars na kota na ndobo malamu okoselika moke maza 10 dollars oyo 5 dollars komaka na ze mibota wa akwei mbongo mona na yesu olongwe na bashawarma soki babengani o baliaka wana te baliaka mipisa te mabala mi ezala mi bamakoso akiti mbala moko na mai ya lobo shit l'érosion mwasi akiti ti na mai ya lobo meme libanga miliki ya desa koma okama ngo lokola kokama miliki ne ekomi sinda na bulukutu okoyeba soko mwana sala kola bongi seka tye nguba likolo atia rouge nakosi nde abimi budgetaire okoyeba osolia biloko boyi kolia monzo osaka yo tonda olia kaka nalia yango mbala natonda peko ozolia mena esengo te mpo so nyefula te mpo gwela mabe eleka kaka natonda motonda kaka te mboko esala makambo mosusu ozomona moto alie maketaki tatala nabebi ngai ye o mboka te mboka baconflit oyo mboka oyo enemi na oyo moko mutu te awa mibo osisi olie kotaki tatala mama frère nanga namona makambo tika est-ce que ngai to ngai na regretta combien de fois oyo combien de fois na butu no tuna ske nzambe na yaka kota batu to na bima briske nga mwe na froda na saba priyo mbala Seigneur c'est na froda lukela ngata anja bombanga mutumba koli tina ba 35 lokota 500 francs te nga tokenda pillage na mema machine ekufa baninga bamemi biloko bomengo na mema machine ti lelo tokunda yango etekama te eyela nini na memeli nini ezosala nini me mabende simba moko nyonso ka na mema robo o mboka tukapeye oyo atika ngai mena kongo eza mboka te eza formi tika nzamba pambola ata mabendo tika te nayebisi yo baboyi tokende yango bofan non prix nango soki 20 000 francs yo okakile munene wana eloko ya 72 kilo bapesa 26 000 francs totiki lopango libulu pa tala makambo si namona oyebinga na kobeta motrisolo te yatala mboko oyo mboko fo ozala yo moninga teti Félix oya président de la république yiba na onga tv me koyibanga bokala fufu te okovimba makulu fufu na basimba te yiba na onga tv kela ayibika po aza bokali kote fufu elalaka bana bazokola oyibi yango mais eza tanta olingi famille eza détruit wana eza kobuki Ukraine wana eza Ukraine obwebisi Ukraine tokolandisa missile okobela mbasu 4 makolo yo bato notuna yango oyibaki nde avion ayibaka bokali ya fufu oyeba yo izwazwa nzamba pambola c'est le fini pour aujourd'hui on était là fufu na basimba te atosali kisi wana koya te yango nde baza kokola koma moto okuti na bar omela di bute obengi prêtre okuti nga na malewa 5 bola badi o lokoso obiso de pena na vérité prêtre nani yo wazotonga nzoto babiso nayebi Congo tonda fufu makasi tambo na moi ondiro late sharp ebombi nzoto ebombi begrendier mais tambo na nzala na moi na kwiti ukonuna noki ozana 30 babengi okoko naoloba no polele
maladi soki eye oyo babikaka mingi na bakisa mike mike bo baliaka bien bantikode ezalaka makasi Congo yeba teki yo moninga nazalaka na likatere ti lelo nga so maladi leki makasi omona ki hôpital seki naki ntongwa na wc kote hôpital te kosala nini obesanga $30 na kisi mbongo mbadi eza wana. Ça l'est fini pour aujourd'hui. On était avec Pasteur John. Merci beaucoup d'être avec nous. Numéro de téléphone et puis moi dédicace. Fais sa mère en beauté. Écoute déjà, écoute. Wana mundele. Na ko sote na zo mundele pena mundele. Métité. 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 Na bino mundele. Que o senti pena. Babo kilo mindele ko. Babo kilo mindele. Vraiment bon na kakala te na obeta tour moko. Bana oboko bimisa. Te bana kutu te. Tour ka to obeta na. Obeta tour. Ibale osalema te aba lokoso baleki mingi défense ko salebe ebele. Ibala fesa makuna. Oya olia mukie. Pokuna avec 3000 fait bien. Ah, monaka. 6000, 7000. O fait mundela za fatongolela ngoti. Numéro de téléphone. C'est qui? L'homme c'est na le chance le Libye. Plus 243 84 75 18 112. Vraiment Congo ils a bien mais ke bande ngozoela. Yango wana. Congo faut tamrango ne kenge. On dirait vous les bêtes là ti bilamba bien parce que zotambo na uluko kitala. Na lo banandenga vérité. Ba jeune ba kabeli passe na bango Congo te. Oko bonga sa Congo aider yo. Comme si ko aider Congo. Ba jeune bazo sa conscience te. Tozolanda ba futilité makasi ko leka vie to sana normal. Oh wenge zongi. Comment na ko manzoto na luka $10 ko ta stade. Ke ko sanga ko luka $10 ko manzoto pe comme sanga jeudi te na mwasi na mwa. E bele ba kongole ba maele te. Na lo ba no polele ndeko nanga. Afuta na ebite modeni bate ya bino na ebite basala nini poko zanga na yo eza batute yo moko boyi yo swa na lo bano polele waka na $10 moko futela billet ya ngai na $10 na kino somba stade boniko obalili bomo ngoni ndeko nanga vome na fraude ngapena ngani abona ko fraude na stade oh oui na lo bango polele na TF na bombite ya Congo na biso na fraude pour na match na biso boke na so bokainga na fraude pendant que match na mbongo te $10 na biso moko misala zo futa matebo cha $10 yango bijang boni bozo wa côté ram bokati déjà côté sur match $10 batu bazo futa mate so bote ko tu 5000 ego tonda na place ko tu $10 ça so bati au moins so bati ba 5000 francs c'est stade de tondi et ça connaît ba mutu moko na $10 banga ba 5 auto mutu ko $40 yango wana ko na $10 ba ko te mukie et sengo za mabeto ko pour la peine ko batu mukie na bocha 5000 batu baza la plein mais et puis si valait na mbongo de konanga makamzu foye bati l'état congolais mbongo batu ba $10 te wana za muyibi l'état congolais ba 1000 francs 1000 francs fois 1 million d'ak bija l'été to et tondi bocha makamu boy ko yaya bota la population tena ko zango est-ce que bino ba paya biso nde étranger to biso étranger bino ba paya oh ulu combattre lango batu eza wapi na lo bana makama mike congolais zo fifa tala ba je ba fungolia je mo ba fungolo la je ku du tenini zo ifunga mikota sel non rapide non c'est $50 droit d'entrée zone Afrique $50 so kuta potonga na kotongo soki na $5 na muni ba nyama nyoso na komona Afrique kuta sel kamba zote ngala ko fana pele pele so bepa na muni nyoka lekina eza zo eza ya zo yo ba zo na bino zo mi se otonga na mona na mi na mapungu pungu eza zote sakana yongi soni nyama nya bang sanga na mis zo ba zo na suki na nzamba pambo na bazo suki zo sia kapo na mona nyoka eza ko luka gros mona les gars ndeko nanga tolo ba makam ndenge sati. Voilà, merci comme ça à tous mes partenaires, je salue Aristote Kitambala, merci à toi depuis Paris et sans oublier à Lux Pereira, le partenaire officiel de Brad Bumba. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Si c'est pour la première fois que vous nous captez, là c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyez ou cliquez, évidemment il y aura une cloche qui va sortir. Vous êtes la première à recevoir toute notification sur cette chaîne. Je suis Lokamba TV, appuyez sur la cloche, vous ne serez jamais déçus. Merci à toute l'équipe de Je suis Lokamba TV, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne, que Dieu vous bénisse. Au revoir.